aza vraiment moto ya portaki un plus na éducation ya bana ya de fezalaki na bana ebele tozala komona même biso nyonso eko mama balamuso ki classe oboya fo bakende kotika bandi kolela mais lelo idéologie oyo madame Elomba yaki nango na éducation scolaire eza oyo portaki un plus epa bana donc moyen mwana akima classe eza te donc aza moto vraiment azokisi mitema bato vraiment nde toza boye tozolela vraiment toza vraiment na passe mpona madame ndenge atiki biso mais tozosenga kaka na bato bazointerprete selon liwe ya madame Elombe bastope nano parce que bapublication ezoya ebele bazosali comme réputation ya mowei il faut bastope nano na bapublication publier wana information ya bien ya siri ya bamaladi oyo bango bazoloba bambasu banini nyonso wana bokozwa yango na juste na famille biologique na yo. Je pense que bon interroger déjà ba famille biologique nde bango ba ko expliquer bino maladi ndenge maladi ebanda na ndenge kokoma lelo na liwa ndenge meme na liwa bango nde ba ko expliquer. C'est Deshu Mobimba. Mwana respect bieta oli a biete pour na ko recruter madame Nayi. Oh boyini mwana loba ngabe moko na okokate parce que na pokomaso de na yake na moni madame. Na degré azo nimé peza bana. Mais na oloba nazo kokate mwana lobeza de pardon zambe olimbisa na sukata wana olimbisa na okokate. Neti ngai ba partout na otambola ezangalema kitambo banda na ba journal lelo na loba depuis hier ni solo ya ye ebeta makaka c'est étonnant mon cas si ko voir moto boye tozalaki na ye ko yeba te kazaki moto moya ba grandeur depuis liweza ma banzambe solo lelo ye eza mokano ya nzambe tondimaki te ke biso bato kwabo tokokwela likambo oyo. Oui papa nanga vraiment tozawa ndo omoni tovandi awa nabungisi oyo aza cher mpo nanga mwana nanga mwasi madame Elombe donc kombo wana boyoki Elombe eza kombo donc misala ya motu ndo omoni elakisi na kombo nango to perdre oyo aza cher mpo na biso tozawa tozolela leki na biso mwana na biso vraiment toza na pasi makasi babina sali mpo ningani tanga masolo boucle sangona epesaki pasi penza awa na yolosi tozali na veni wanga numéro 23 bis awa epai penza balelaki madame Elombe vraiment madame oyo atangisaka bana na idéologie na ye ya koyemba ya kobina penza awa tozalaki epa na bango kolakisaki vraiment mawa oyoyo biso nyonso tozali wana penza ezali mawa makasi awawa bato nyonso tu baye mpe quartier mobimba baye kopesa famille méconnaissance na bango biso nyonso awawa ndenge kaka bozali komona balobi tolela na bato oyo bazolela penza epa na biso magazine Lingala News ezalaka nde boye penza bolenda mpe botala awawa ndenge bazoli kolela tomoni penza bakamaradi na ye mpe tomoni batata mwasi na ye nyonso tu awa baye penza na matanga kolela mwana na bango oyoyo babungisaki penza tozali kosenga na bato ya mitema malamu vraiment bosala noki boya awawa na yolo site botala papa mowei yeyo oyo madame Elombe papa na ye wana penza mawa makasi boya mbangu po biso awa Lingala News tolobi ezalaka nde boye vraiment na matanga botala kaka ndenge biso moko penza tokomaki wana sur place na résidence na bango oyo ya famille ndenge bazali madame Elombe oyoyo penza biso nyonso tozali kolela oyo aye na idéologie na ye ya ba français penza awawa na RDC akotisi yango ndenge kaka ezalaka vraiment biso tolobi awa na Lingala News penza papa tala penza makambu oyoyo ndenge penza kaka ndenge ezokende ezalaka nde boye mama premier ministre Soumina penza musala
malamu tala awa wa famille oyo babungisi cher na bango penza bien aimé na bango oyo batialaka motema papa mama sala mbangu awa vraiment biso nyonso tozali kojimile tozali kozela kaka ndenge ezalaka nde boye. Merci chers téléspectateurs ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino Lingala News oyo elobelaka bino actualité ya solo solo. Babina sali pe Lingala News tanga masolo boucle. Ndenge kaka tolobaki na Mystique Fumi Lingala News ndenge alakisaka bino ba information ya sika pe ba actualité ya sika awa penza tozali epai ya madame Elombe oyo madame ya liboso oyo aina idéologie na ya ba français ya kotangisa bana na kati ya RDC oyo penza tolobi papa mokonzi Fati Beton fo osunga 100% vraiment matanga oyo ya mama Elombe po aina idéologie oyo vraiment congolais nyonso akolanda po na kotangisa mwana nde toza awa na yolo na matanga na ye bomona vraiment kaka ndenge ezalaka. Bozalaka etuluku ebele boya tolela madame Elombe na biso awa na avenue Wayanga vraiment numéro 23 bis awa oza na mobimba okoya awa penza okomona yango tozobeta kaka sete epai ya premier ministre madame na biso premier ministre mama premier ministre penza tala madame Elombe oyo alakisi enseignement ya kitoko oyo akotisi enseignement ya France kaka ndenge ezalaka awa na RD Congo. Ça va tola na ndenge bandeko balobi. Tala bino bato ba le porte quoi penza tata mwasi a expliqué liwa ya madame Elombe a bandi penza a expliqué ndenge akufelaki ndenge pe vraiment abelaki ezalaka boyo kango na Lingala News na micro ya Lingala News. Oui papa nanga vraiment toza wando mo to vandawa na bungisi wa za cher ponanga mwana nga mwasi madame Elombe donc kombo wana boyoki Elombe eza kombo donc misala ya mutu ndo monela kisi na kombo nango to perdre o aza cher pona biso toza tozolela leki na biso mwana biso vraiment toza na pasi makasi mingi ya kolobeza te pasi makasi vraiment naza na bana nga nyonso basi tobungisi wa aza cher pona biso toza na mawa mingi tozopesa merci na bandeko nyonso oyo botiki biso te ndenge bible ezolobaki bolela na bandeko bazolela vraiment merci beaucoup na président na biso Fati merci beaucoup na ba ministre merci na ba député vraiment pour l'assistance na bino tozokabola ma ensemble à tout moment bazo tozozwa ba merci à mes condoléances vraiment merci to moni ke bolingo ezali. Merci beaucoup Nzambe a mon abino. Musala obozo sala. On est ensemble. Merci. Vraiment ndenge toyebisaki bino penza toza na mawa na mitema ya makasi. Penza moko ya biso ya madame Elombe oyo atangisaka na ndenge ya France oyo bana ti sikoyo bazokoka te bana kutu ti sikoyo baza kaka kokende classe te po na kotala madame na bango ndenge atangisaka bango penza madame susu azate ndenge otangisa bango. Bonjour maman. Maman tomoni awa toye tozali awa na matanga ya sœur na biso madame na biso Elombe. Vraiment bilo oyo bandeki kosala na kolakisa bana ti sikoyo ata oyo aneko comprendre te mais na ba geste na ye mwana comprendre kolobi nini. Bon akufi aza petite sœur na biso donc émotion tellement eza makasi nani lokoloba te donc kokoloba te mais biso tozobeta sete pa ya premier ministre eloko ekokende pamba te parce que apesi idéologie moko ya sika oyo ezalaka na France toomona osu awa. Pardon, poser question. Ndeko ya avenue juste toyebani mingi na papa na mama nde toyebani na bango na koloba vraiment mingi. Premièrement nano Nzambe azwa na molimo na ye pe mana kimia
aza vraiment moto oyo aportaki un plus na éducation ya bana ya defo ezalaki na bana ebele tozalaka komona meme biso nyonso ekoma mama balamusi oke classe oboya fo bakende kotika obandi kolela mais lelo idéologie oyo madame Elomba ayaki nango na éducation scolaire eza oyo eportaki un plus epa bana donc moyen mwana akima classe eza te donc aza moto oyo vraiment azokisi mitema bato vraiment nde toza boye tozolela vraiment toza vraiment na passe mpona madame ndenge atiki biso mais tozosenga kaka na bato bazo-interpréter selon liwe ya madame Elombe bastope nano parce que bapublication ezoya ebele bazosali comme réputation ya mowei il faut bastope nano na bapublication bazopublier wana donc eza nango bafausse information oyo bazopublier. bon bino boza bato ya presse bino booleka information ya bien ya siri ya bamaladi oyo bango bazoloba bambasu banini nyonso wana bokozwa yango na juste na famille biologique na yo. Je pense que bointerroger déjà bafamille biologique nde bango bakoexplike bino maladi ndenge maladi ebanda na ndenge ekokoma lelo na liwa ndenge meme na liwa bango nde bakoexplike. Mayeni na osenga na gouvernement oyo akomaki déjà célèbre pe tomonaki mpe baministre mpe mpe côté mayeni na osenga na gouvernement mpona matanga ya madame Elombe. Bon oyo na osenga na gouvernement vraiment azwa matanga oyo en charge vraiment à soutenir à 100% à kunda pe honneur. Toujours senga baluka vraiment sika mo boyiza de sika mo kozala ke mutu nyonso kozala libre pona kolela madame Elombe. Toyebi ke aza mutu ya komaki déjà mutu munene na mboka na biso malgré azwaki na niveau ya lettre moko ya likolo te mais par rapport à éducation ya koma nango pa bana koma da likolo ceux qui vraiment tokosenga ta na parler du peuple bakoti ata matanga na et ça la bien. Merci. Non, question là me repose en paix. Tozolela toza na ba passe mingi eza batanga lokola ya Congo mobimba donc yo loba mingi eza te sous émotion maman. Maman Elomba apesi vraiment pasi apesi bana na ye ya classe pasi donc vraiment tozolela ye vraiment mingi oloba eza te toyaka ebe tolela madame Elombe azalaki madame moko malamu alingaki bana alingaki moto nyonso to vraiment tozala ebe tolelisa bango tozala ebele azalaki malamu mingi na libota na mosala et surtout mpona bana classe mwana boyaki classe mais bana bakomi kolinga classe mpo bayebi ke soki akei akozonga na esengo ata azalaki na kolela na susi soki aye esengo madame Elombe azalaki kopesa bana yango eza pasi mingi to conseil kaka na koeloka lilobo na kolobela mpona papa azala motema makasi kobungisa mwana elenge a fleur d'âge azalaki malamu na mutu nyonso place madame Elombe azali okolela te okokelela te malamu makasi azalaki boboto na mutu nyonso molimo na ye kaka epema na kimia dernièrement na koloba ke akei madame Elombe akei atiki libota alors gouvernement emeka kozongisa ta nini elongisima etala ta libota wana eyeba na ndenge ya kosoutenir bango oyo nangeka naloba yango wana Deshu mobimba mwana respect bieta olia biete mpona korekrite madame na ye oyo boye nini mwana loba ngai mpe moko na okoka te parceke na pokomaso nde nayaki namoni madame na degre azonime mpenza bana mais naoloba nazokoka te mwana loba eza te pardon nzambe bolimbisaka na suka ta wana bolimbisaka na okoka te donc ata mwana yo aboyi nde kokende classe aboyi kokende classe na opesa mbongo ata kolia na ndako aboyi kolia susi ya madame ndenge akufi madame kaka ndenge akufi mpe oyebisaka papa nokende te madame akufi madame aza wana wanga ye mpe kaka na wanga mais oza bavoisin
to bavase ye aza na se me ya kutu mwana gemena me na ya na ye me fe amona kaka affection madame na ye ezokoka te nzambe asala kaka iliko mosi neti ngai ba partout na otambola eza ngalema kitambo banda na ba journal lelo naloba depuis hier lisolo ya ye ebetama kaka c'est étonnant makasi kovoir moto aboye tozalaki na ye yakoyeba te kazalaki motu moyo ya bagrandeur epuis liwe eza mama nzambe so lelo ye eza mokano ya nzambe tondimaki te ke biso bato kwabo tokokweyela likambo oyo nzambe azala na molimo na ye epuis so eza ya nzambe ezala ya nzambe tozali wana tosoutenir mpe toza wana totika te biso baleki na ye epuis ya quartier toza na souci makasi tellement merci mingi vraiment oyo nalinga naloba eza yango wana azalaki motu malamu awa na quartier donc azalaki motu moko atikala kozala nini na problème epuis ye aza motu moko aza vedette d'une manière olobaki asala bamakambo oyo donc sobengi tana bana mikie oyo nazoloba bana mikie batanga na baekole oyo kutu eza différent basi mibali eza mix te bazali bakoloba mama solo madame aza reconnu epuis aza madame moko aza bien na batu bayebaka motu nde ndeni na bizaleli na comportement na ebandeli yango wana esalaka biso tomona paradis ya lola ya nzambe toyebi te soki mpa komona yango wana eza mambo ya ye na nzambe nzambe azala na ye bakokomata bamonda ta foto madame na bango te po mosu akopike crise kaka awa bolokota bibembe awa po na faso ya moto ya boye madame ya boye toyebi te to tokozwaka ye na mboka nini toyebi te bon gouvernement asunga makambo nzambe likolo asoutenir asunga makambo oyo to nayebi te tomobimisela biso moto mosusu neti oyo parce que toperdre motoke na mboka na biso tokokaki kozwa moto tokozwaka mpe te neti lelo mfona longwa mwana nga ta na ekole oyo parce que madame akoka onime ekole neti madame aza mpe te mais nzambe asunga misoni na yolo sidi awa eti nga aloba mwana nga bayebi ye ki aprimaka wana parmi le aza wana mwana nga alonga la premier mais azolela ti lelo mwana siko nayo perdre mwana mpona kozanga mpe madame nazangi madame nazanga lisu mpe na mwana esala ndaki ete leta atiela biso poa mpo toluka kotozata kimia mitema na biso esepela merci oloba nini na bato oyo bazopiblie ba n'importe quoi na ba internet oyo bakufi mpona mbasu oyo mpona poison mobala bato oloba nini banayebisa bango ke liwa nyonso eutama na nzambe yo koloba kuna yo ozalaki na ye te nde abandaki kobela soki akufa na mbasu yo moto obetaki mbasu wana leta alanda yo azwa yo parceke yo moto bomeli biso moto ya malamu me biso yebi kaka nzambe abengi ye esili nzambe asunga leta basunga impoetre me soki olobi leta zwa yo mpo okoki kozwa moto neti oyo te okozwa ye te bazwa ata yo moto ozoloba okufa ata 1000 fois ke batikela biso moto ezalaki mpasi mpenza komona mwasi kitoko madame Elombe oyo atengisaka bana na idéologie na ye idéologie oyo mpenza ndenge kaka ezalaka na France Lingala News asalaki mpenza dessin na ye na famille place ebembe ezalaki botala mpenza ndenge Lingala News azali mpe amoneki papa na ye vraiment kaka ndenge tolobelaka biso tozali kosala musala ndenge kaka esengaka vraiment Lingala News aza wana mpona kolakisa bino ba vraie information oyo Lingala News akolakisa bino azali kaka wana kolakisa bino ndenge ezalaka nde boye. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina Sali pour Lingala News, Tanga Masolo, boucle.